s'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Chasser des mages. J'ai noté. Nous allons libérer le peuple congolais. Le putain monene. Le Lelo. Monsieur Kabila. La FCC Mobimba. Déstabiliser Bino. Le putain monene. Le putain monene. Voilà. Awa. Monsieur Kabila, la FCC Mobimba, déstabiliser Bino. Bana kin, bana mokili mobimba, bana diaspora, ba mama nyonso ya fachi, bana nyonso ya ACK, bana nyonso ya Renaissance, bana nyonso ya UDPS, MLP, MLC, ba Congolais nyonso. Toyebi ke ndeko Kabila il faut dégager. Alors pour dégager, il faut biso to se mobiliser. Yango wana biso banson to kutani lobby na 6 heures na rond-point Kimbondo wana pona ko réclamer libération immédiate sans condition ya papa na biso avec Pascal Mukuna. Monsieur Kabila a touché avec ayeba ki a touché na ba Congolais nyonso pe na ba nyonso bazo croire na combat ya papa na biso avec Pascal Mukuna. To pesi bino merci mingi bo se mobiliser. Demain nous allons paralyser le Congo, le monde. Mokile koyeba ki y a monsieur qui s'est levé pour dire non et non à monsieur Kabila. Tous on a prêt de t'accompagner. Merci beaucoup papa et merci beaucoup Nabana Mokili Mobimba.